Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Je vais dire que la vérité. Makambo eza mission ma amné na mboko mutana sima nango. Yango pena likambo na senga ki papa na leka na mission o pena lipona likambo. D'accord, caméra yango yebisa bato ba biso. Amtia mabe fu bakanga pena fu bakanga pena kaka fu bakanga amtia mabe bonabo. Ngabe nabi na yo réseau ya. Yeba ndeni ngeza ko film tazoro. Mais on mezaye parce que te ezaye. Je me suis dit que tu sinon il bandé que on est papa. Exactement. Abina la vidéo, la vidéo. On a même un message il pas confié à téléphone. D'accord. Donc ko so nae. Nala kisao. Oh na kende ko funda na poto babilo ko dinu so tutu ya sanda morali kaka na funda papa chéri na poto kuna pe comme somba. Nabi oyo te. Nabi ya sandra. Ngai yebisa inga makambo te. Ngani nzabe jamais na ko keno bina ko ta papa confier aussi baté. Jamais. Et puis jamais na rolinga mimanga inde ozolo bawana. Nga kanisa ki lokona ndo yibiso yibisaki ngake o pesa 4000 ozuka visa na yo to ala kisho mutu moko boye puis le visa. Et comme ya boye na boye na kino kote pa na ye après na kino na poto na kino saisir justice wana na osala na nga ngote. Je me souviens dans l'église papa ko faire binga ba 0 heure. Na boye oyamba. Na appel normal na appel WhatsApp. Na ye boye na nga oyamba na zuka numéro na ye na bloqué. On appelle WhatsApp, on a bloqué P, on appelle normal. Bloqué. Par rapport à nous sommes à la télévision. Nous avons une justice. Nous sommes un grand homme, une légende, et puis deuxièmement, un ambassadeur en musique à Congo. Azana ba famille naïe, azana ba avocat naïe, azana moisi naïe. Est-ce que vous assurez parce que c'est très grave? J'ai un appel sur le téléphone casse. Non, non, téléphone. Il y a un téléphone qui a la conversation tangati. La personne tangati. J'ai un appel sur il papa n'a pas boya l'équipe Michel Obi qui a une procuration spéciale na passeport nangai azana ngokuna pour que nous funda un président JB passeport nangai passeport nangai passeport nangai moi naza na katikati motema yango na kokono pesa bino dossier bofunda na pote ko tawapi naza sorcière te quand même pardon na bondeli na bino ba papa na ba mama na nga botika kombo na nga na boyi makambo wana na sala ngote na yebi yango te botika kokosa na kombo na ngai papa chéra sa musique na ye calmement sora au voyager na ye a voyager ça nyonso tout et le roman na sala kuna ezate on a les cas qui liboso ko déclarer ki ba droit na nga na si na zonga nango et si la ne regretter nango pété donc na regretter pe nango te na somba lupangu na nga na appartement na ngai na za ba faire na nga na zo sala oncle nanga moko komone Joseph Liongo aza peu de juridique aza procureur aki procureur était sur comme na grade ni mutu na ebité aki na rapporto pazonga bati mutu ngana ko pesa ekutu dossier on a kozala kutu donc na confiance isandeye na confiner oncle nanga José Liongo poye pa kenda rapporto azonga siko ye na PCT na ko pesa ka bateau na ebité. Et puis bateau bazolinga ba forcer le kwana na makasi ba pour nuire via papa chéri boye ba que stam boko kende ko kota makambo sala kuna na ebité boko luka moto ki confirmer plainte na bino on ngape na o défendre papa chéri ngana bali perdite na mama. Je vais dire que la vérité makambo yo eza mission ma amné na mboko mutana sima nango yango pena likambo na senga ki papa na leka na mission o pena lipona likambo. D'accord, caméra yango yebisa bato ba biso amtia mabe fu bakanga ye pene fu bakanga ye pene kaka fu bakanga amtia mabe bonabo ngabe nabi na yo réseau ya yeba ndeni ngeza ko film tazoro mais on mezaye parce que te ezaye je me suis dit nabi sinon yeba ndeni ke wana za papa ko exactement abina la vidéo on a même na ba message ya papa ko fi na téléphone na d'accord to ko so nae nala kisao
Oh, na qui ne confunda na poto, babiloko nous surtout ya Sandra Morali kaka na funda papa chéri na poto, kuna pe comme somba. Ah, nabi oyo te. Nabi ya Sandra, ngai yebisa nga makambo te. Ngani na zabe jamais na ko ke no bina ko ta papa confier au simba te. Jamais. Et puis jamais na rolinga mi manga inde ozolo bawana. Nga kanisa kilo ko na ndo yebisa ki nga ke o pesa 4000 ozuka visa na yo to ala psio mutu moko boye puis le visa. Et comme il y a boy na boy na ki no kote pa na ye après na ki na poto na ki no saisir justice wana na osala na nga ngote. Je me souviens dans l'église papa ko faire binga ba 0 heure. Na boy oyamba. Na appel normal na appel WhatsApp. Na ye boy na nga oyamba na zuka numéro na ye na bloqué. Na appel WhatsApp, na bloqué pe, na appel normal. Bloqué. Par rapport à Maloba Oyo, nous sommes à la télévision. Nous avons une justice. Nous avons un grand homme, une légende, et puis deuxièmement, ambassadeur à la musique à Congo. Bonsoir à la famille. Maman Bijou, Naïka, ko présenté Bino. Salon à Bissou à Sika, appartement Oyo, Tobenga, appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to sale libino surprise, to changer libino bakiti normal, ba divan to changer pesa la manger et pas la mission de musala. Donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer libino pe salle à manger. Ndako bozomo ezali chambre salon cuisine. Et comme a capé 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation à appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.